Nyamana chese na sakinguma ngai. Nyamana chese na sakinguma ngai. Nyamana chese kinguma yayu. Wande bunsama de ngumi yu. Ibukwe kuntukunu la utalukwa yaye. Buva mulanga kalo isa moge yayu. Tozo bonde la bini ma ye. Tozo bonde la bini ma ya. Ye. Ale posez le boko. Kumanga maleme. Zoanga maleme. Kumanga maleme. Ilonga bazo bomanga wa ilonga. Mama yaka. Bazo nyomanga kotoyo eboka. Ana mongo. Bazo sasanga wa ilonga. Elengi. Mama soto kabana na bango. Bango batu bazaka na aigle. Okay. Aigle azaki biso na bango. Tonga na bimi. Oso comprendre. Bango batu bazaki chance ya ozala na aigle. Po aigle tango aute mikili. Akendaki siko asepelaka na Pierre Tombalo bachelaka mabeleki. Okay. Po aza pig, aza grand frère propre na ye. Oso comprendre. Pour relation ya Fally Ipupa na mabele banda depuis kala. Okay. Fally Ipupa na bolamu na ye, na motema malamu na ye, na bolingwa mboka na ye. Omona ki azwi su musique ya folklore mongo ya na mongo. Ya province Équateur. A lancé yango lele komi international bikolo nyonso partout libana mboka bazobina ya. Nga banako beta mbonda ya tamtam mabele lisatika biso mbonda. To beti pe na moment moko boye ndesiko aigle azwinga atombolinga ndesiko na comme international. De neto sona boye René akomi international po mindele bazobina DC7 oyo nga na sali collaboration na aigle. Soki angonde balobaka bongo po baza na raison ke ngana bima mabe na misa batu. Ngai na boyo futela mwana mabele $150 po abano comme examen d'état. OK. Siko ngande sikoyo ezaka lokuta. Oso komba ezaka montage yo kaba chier komonanga. Numéro 1 peut-être na minute yo ndenge na uti bana et puis si plan international c'est Fally Ipupa aigle. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est les goûts avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Encore une fois, bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. Par rapport à l'actualité, 207 de René Lokwa, featuring avec Fally Ipupa, Dicap la merveille, se comporte trop bien sur le marché de disques. Voilà pourquoi on a pensé aujourd'hui de recevoir pour vous Rémi Soso Pembe Oyoyo, depuis Mabele Lissi, à Minissa, Tilelo. Ça fait plusieurs années à vous continuer au Minissa. Voilà pourquoi tu préfères rejoindre la compte. Il y a Congo Mokili. Mais avant de commencer cette émission, la grande équipe de Congo Mokili, Amen Kaba Fossette, Sims et Sele, pourquoi pas penser aussi à tous ceux qui nous soutiennent de près, de loin. Là, je vois encore une fois Bono Lubi Kambo, la propre, la Bossanité, Augustin Nzambe, Brazzaville, Olivier Boumou, Tobo Sanarate, Tobo Sanipete, Yaline Mimma à Paris, on a Tatiana Biton, on a Paris, la sœur Nabiso, Bassouten Arabi, sans oublier. Lors de la Queen, Tobo Sanité, tout aux opportunités dans la émission, na différents, comment dirais-je, les batailles arabes sera bon, mais place bataille arabe, page, je sais pas comment dirais-je, mais tu veux dire que même pour l'arabe, surtout ça, quand même suivi sur Congo Mokili et ça l'arabe bien. Même ça qui vient au début de cette émission, René Soso Pembe, l'homme de 207 autres développés, toujours sur la nuit, surtout à qui déjà j'ai dit bonjour René Lokwa, bon retour au pays.
Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Présence. Et ça n'a pas président de Kokutana. On a bien accepté. Boni d'abord santé, boni mouvement. Est-ce que tu vois que benga kaka mabele ici groupe. Tu vois benga mabele ici tout le lot pour changer groupe mabele ici combo. Et natia kaka. Normalement, qu'est-ce que c'est Zaka Mabeli? Tabiso n'est pas Mabeli. Zaka groupe Mabeli. Zaka ni 8 des prophètes Mabeli. 8 Zaka 8 patrons, Apachambandaka. Alors, Taba Massa ni tout Bakufi, Aochi Kalaï Moko, na yo changé comme groupe Mabeli. Alors, on attend tout Kababa Massa, Nena Bimaki, Namo Mupanzi Nanga, Ndeipina Kena Massa. Oui. Comment on répond parce que papa tire bino ensemble bobo kabona ni bongo ni toze batte bon yebika ba réalité ndenge ezalaka biso ba africain ezalaka bon so leader azate orchestre kotaka mayoya de ba réalité elekana ni koloba isute pona loba petro mais leader auto biso toyi batikela biso ezalaka ndani tango mabele ni sezalaki toyibaki chef d'orchestre pe azali parce que ne toza bunaka ta mboka toza na président Fachi toza na madame Sumunia ou na bon premier ministre nakata 8 nazaka premier ministre nga mutu nazaki chef d'orchestre na dernière minute mais ba chef d'orchestre pe orchestre ndenge nakutaka bonga kuta ba massa pe OK oui nga kutaka ba massa ba bazana mabelelisi nakutaka orchestre za bien organisé alors nga tanga pe na ye ba massa wana pe na koti nazaka mbamo chef d'orchestre te na bandaki kanenge zalaka soda molongo papa kolinga pe musala kotala pe fidèle na leader no koyoka ba respect na dernière minute na ko comme chef d'orchestre ndé na ombe orchestre ti la ndé vima bela tika biso alors na chef d'orchestre na bela pour faire tika en fonction ce qu'on attend ma bela sa kufi na simande ba yo longulanga to bo salinga na ba yo longulanga to ba longolinga mama so be ouais mama sa sangana kina famille ma bela lis ba fanga ba sangana ki ba sala émission par rapport to longoli pour moi na ma bela sa tout examen d'état de $150 yo kaka wabinga na boyo pesa ngape na bimina ngana ngape te soba histoire wana te ezaka moi rappel parce que comment mon kili nous sommes l'international partout dans le monde à cause de $150 pour na kuboya kufuta la monde bango nde balobaka bongo po baza na raison ke ngana bima mabe na misa bato ngai na boyo futa la mona mabele $150 kwa bano comme examen d'état OK siko ngande sikoyo ezaka lokuta osokomba ezaka montage yo kaba chier komonanga alors tant en réalité ya ko bima ina bengi mwasi ya mabeleli sina famille na mwana ngo mais bino mwana ko examen d'état il faut boire na ko yebisanga so na bimisa mbo na bimisa mwana ko examen d'état et si après bino boye ko annoncer et ça la sensibilité parce qu'on est dans un bon on a pesi bino on monte ki sali biete mais ngai ndi naza comme on a déjà mabé na misa bato ya bato donc bon comme pe na kumba ka gravité autant ba on sangani ba leki na ba émission na monaka na famille aki mabelo ya sala kingana zala na bana ne na boya ko kene musika na be bo sala na kei nanga mama so pe amona ki ke ngala ke to ko sabe mokili na biso tant que so mokili na biso to évoluer jusqu'à alors bo évoluer jusqu'à alors na kabula bitumba o biso no studio bi eningi ça vraiment mboka kabula bitumba kabula bitumba bimata kabula bitumba mate président itokia nde ni misa mboka mais président tika kabula bitumba na studio ti atika kan isila ta bimisa te to kan cours studio to yemba ayo stopper biso ba artiste to na droit yo kae habiter album e kabula bitumba ko bimisa no supporter mais comme tout ça déjà na vitesse tout ça l'album il y a Itokia on dit Itokia donc voilà tout ça Itokia comme ça album d'ailleurs pour centrer aussi tout ça Itokia pour comme un programme avec album et bima lundi samedi via Kofi OK oui ils ont bon donc disque bimi samedi et via Kofi samedi lundi disque donc ils ont programme bon et ça le programme donc ils ont qui est au album samedi et lundi on est kabula bitumba et kabula bitumba to changa pa Itokia parce que toi préparer kabula bitumba vient stopper to sali Itokia ce que to sali ani sili et ce que to lancer donc la préparation to lancer album il fallait bima lundi samedi via Chikibiso OK ils ont qui bon voilà parce que le produit au Vietskari na studio pe à son âme abeleli ici pourquoi pas René Soso Pembe au mokili les deux a partout dans le monde en Afrique à ce qui peut pouvoir continuer pe le président te na sala kan
nasalaka yango tozalaki mpe na distributeur oyo akoka bibisangi naka greco musique sikoyo na katikati omonika ntango toa na kati nasantaki deja ke motema mabe ekoti tokomi na bapouvoir recourse ozomona nga mona bini nde makambo ekende so album ebimi na bainosa baya ozwa mopepe si c'est comme ça chacun pour soi ozo comprendre parce que soki bino obotianga à l'aise te nde ngala obimisa album parce que nga mutu na présent na bino po après mabele akufi nga tie chef d'orchestre bino bato botienga mais ce qu'on a okuma déjà na mona dia todo na boye ekende bien nde album ango place difficulté et ça les mango mais c'est ma vraie chanson ti jusqu'à maintenant eza dans la langue mokolo motema na ngi fungwama nde na lancer ya pour l'instant ozobanga te bandeko mosusu bapo batuta yo no te ntango mabele akufi ntango mabele akufi totika biso moko tokabolaki gato tobaki via tie déjà quelques chansons na banzembo etikali toluka moyen motu na motu atia nzembo na ye alors parmi bato totiaki banzembo nga azalaki musicien oyo ezalaki na banzembo presque ebele na album wana ekabola biso so na lance batitre ya banzembo na nga otouche mabele elisi te bon na touché te puisque toboya badroit d'auteur banini dans la langue on se comprend voilà mais est-ce que vous avez quand même des très bonnes relations avec la femme de Mabele ici pourquoi pas sa famille Mabele atiki bana pe bazamu ebele atiki 3 femmes Masaba Poupette na Mete Ichoma Masaba mwasi na liboso mwasi na mbale ou ale Poupette babotaki pe na ye motabota na eka wa misato Mete Ichoma te mais na bango vraiment tokutanaka na wa Poupette so tokutani so na nango na la droit il faut na pesa automatiquement ti moko yeso ya il faut na za reconnaître bana pe bayaka vers yo oui bayaka même ale so no betando moko pe na invité bango baye so avant de l'épider ata mbuma lo c'est mon ani tokaboli pour que na kuna chikala mais dans la langue on sala moi quelque chose na bana Mabele non bon ça la bango mais le long tu as eu quand même pas mal de production où vous avez produit pe la mikili ya poto faut qu'on se le dise toi resté à Londres à Paris aux alaki là est-ce que tu as même pas pensé na obigé le ba famille so ba bantu to na mo ba charge le to ko masogi on a monde de la poto tant sous famille au moins obika wana alors pourquoi pas penser na famille ou Mabele li setikaki na tourner au tu ça là ata moko o memaye le to moni ndeko na fali amemaki pe bandeko mususu yo pour ko sala yango utika ta moko memata moko bite bon pour na ngala préféré na zala famille mais na tika to mususu moko na mopandi pa lokela pe ba o pe baza wana pour que tout mécampé pour apaiser tout ce qui se passe la famille ndenge ezalaka ou le peut-être peut ça du jour au jour peut-être une année 2 mois ou peut si ba mwana côté kuna osaliga elo mo pe etikali grave na mitema ya ba différents moments ya non ya nango gravité ko na aussi ça va ko tumaloba te tout n'est pas simple voilà ba voyage na uchi ya poto na kende na makambo mususu mais nga moko kuta va yoloba na zaka déjà na makanisi yake na parmi bana Mabele lisiatiki ndenge nza ma pesa biso pema apesa biso mikolo na zo mwana moko na ye funa meme na poto ake do luka pe vikulu et pe longue ka ite même vie na commando motote ko ya boka bokundi pe na pasaka pe ke dans la langue ndenge nza ma osunga parce que nga pe na obeta ba grand salon maninga to ba obeta to ebi nza ma osunga na zo pe mwana moko commando na mema na ye donc nyoso to chaka la nzabi parce que na za siko na maison production moko eza bien et que na musika da ekuzi pe singa pe ese fungola ba porte donc mamuto eza bien fungole ba porte faut qu'on se le dise makambo vraiment marché kitoko osala combien de temps na poto te voyage on a sali 1 mois na ndambo na ça 2 mois mais na saka 1 mois na ndambo alors but no d'abord ya okende poto na ba musicien okende na bango ezaki parce que tout le monde a eu Kachuva ou azaka bongo bras droit na yo azali pe na ona poto ouais Kachuva na kende c'était quoi d'abord c'est na kende na Kachuva na beat na batu to kende na bango na bango na beat donc na kende na bango puisque mutu nyoso neti biso ba artiste ba niveau à poto il faut appeler mutu na yo on se comprend donc to komi nga moko mutu na bisi bango ki batikala on se comprend na bisi Kachuva na quelques bureaux na bisi bango te botikala on a pour faire ça bon pas pour ça entretien ya masolo na mutu pe zawa
À part musique, il n'a pas de relation, on a pas de bébé, c'est un salon. Moi, c'est ma base. Alors, ce qui n'a pas de photo, et ça peut présenter à tout le monde. On a pu parler de la danse en rapport. Donc, voilà, même pas ma mission, il y a un peu de zongaki, il y a un zongaki. Il y a un zongaki, il y a un zongaki, pour les musiciens, na voix, j'ai mis un bureau. Ok. Na choc, il y a un musicien, il y a un bureau. Ok, vous avez un nombre de combien? Na kendeki nombre, na kendeki kachuva, kachere, on se comprend. Donc, na kendeki presque atteint 10 personnes. Voilà. On a 10 personnes, on a Moutouazaki, na chemin, puisque Bamsoupe n'a zongaki na baro. Ok. Bamsoupe zongaki, puisque Bapé est responsable, responsable, Bazongaki, Baki peut côté la famille na banga, Baki basi na banga, Bika Kamagama Kishasa, Obana Baza la Béfo, mon papa, la Wana, donc oui, vous entretenez là-bas. Oui, vous entretenez là-bas. Moi, je pense que tu peux s'amouter dans un restaurant, mère, chez Mère Rose, Oezabongo, na cabine, la lingua, la croisement, mouchi, cabine, ex-Rivonia, tous à la Rawana, place Toliaka, place Tomelaga, place Tokutanara, vraiment. Et ça l'a bien. Merci na Banderonos tout bon la biso. Merci à Exosio Azarabon, la ma caméra. Surtout na Christian Azarabon, réalisateur et émission. Et puis Tobo Sanité, HDP na de la partie au Pazarapé na biso. Un grand merci à tous nos partenaires au Balandara émission. Vraiment. Tous à bon là, René Soso Pembe, bêta, Kabola Bitumbati, les gens vont continuer pour parlons d'abord de tout ce que beaucoup de fallu pour réaliser 207. Alors, quelles sont les démarches au Salaki pour que l'élo, c'est vrai que ma belle liste est démissio, mais tout le lot rôle va pessio les sous, c'est-à-dire aux Salaki nayo, mais Moutuka tout le monde moi vice boy, aux assus ma cambo le commune tout ça là, ils ont non c'est au moins biso folklore mongo hein tout ça on a ba tribu belé tout ça ba tribu belé tout ça la mutwashi ya baluba tout ça la kingongolingo ya ba Congo tout ça partout tout ça mais folklore mongo to ba naki pe ko beta na biso on a déjà tout ça qui toujours dans comité Afrique tout ça qui na comité ya na mongo ya Kinshasa partout tout ça qui vient internationalité on so il faut au moins musique na biso so tali lelo même na ba plateforme nyos on a mindele penya okaza ala muki boye ala tipeli puta sukoli ta brochette banobi na DC7 partout mon zomo na sikoyo est-ce que ça comprend c'est que to comme international mais ce que ta biso banako beta libuso toi qui toujours na comité africain mais c'est que na biso benye za kendaki ezaki lancer libana mboka ti est-ce que ça comprend mais sikoyo fali ipupa na bolamu na ye na motema malamu na ye na bolingwa mboka na ye omona ki azuisu musique ya folklore mongo ya na mongo ya province Équateur a lancé en les commis international du coloniaux sont partout du bana mboka bazobina yango on se comprend pour son côté le long na TikTok na ba plateforme nyos on mona que partout bazobina DC7 donc ça plaisir mingi ponanga et puis pe ngape na comité international à travers ya koyemba na fali pour ya artiste international voilà ça te fait combien est-ce que la ville déjà ça la 2 800 et na sala 2 millions na sala te kutu ba mseko so to la lito la mukile ngo na 3 millions ba mseko ngole msu ba beta mo na nze beaucoup de comme 1 million te to ezana Kinshasa wa alors sikoyo bonga sikoyo ngana banoko ba tika ko komisa ba nombre na te ba bato sura aba 10 millions na baba mais sikoyo na ko pembe na falita niveau toke mais avant que tout continuer les beaucoup tali na yonde beaucoup tali est-ce que vous pouvez absolument couleur voilà et couleur ezalaki kaka et couleur kaka il y a 207 voilà moni no banda ka ngona nyamana mama yo nyamana tese na sakinguma ngai nyamana tese na sakinguma ngai nyamana tese sakinguma yayu wande bunsama de mumiyu ibukwe kuntukunu la utalo kwa yaye buva mulanga kalo isa moge yayu tozo bondela bini maye tozo bondela bini na yaya ale poselo boko kumanga maleme zoanga maleme
Umanga maleme ilonga bazo bomanga wa ilonga mama yaka bazo nyomanga kotoyo yeboka ana mongo bazo sasanga wa ilonga elengi. Voilà. Ça fait plaisir à Yabuno de le papa Aya Tebiso na mukuse na peso kaka intro nde tokutana fale ngana nazaka na banaka déjà ko viser toye mana fale omoni ba maso tokabwana na bango voilà omoni ba maso tokabwana na bango bango batu bazaka na aigle aigle azali biso na bango tanga na bimi oso comprendre bango batu bazaki chance ya ozala na aigle po aigle tango aute mikili akendaki siko asepelaka na pierre tombalo bachelaka mabele te po aza pig aza grand frère propre na ye oso comprendre pour relation ya fali ipupa na mabele banga depuis kala oso comprendre fali ni mabele azaki pire vie na ye ya kinga moko nazaka présent bakobenga na baosolo vie na ye bato province moko te papa sikoyo tango yo sana bango bamasa uta toyoka bwana po bamasa ngo bene na uchi pikili bwana kuchi bango isu bakabwana bakabwana isu c'est ça le problème moni siko c'est ça le problème précis siko bango balongoli ngana mabe bango isu bakabwana bon wana tochena pembeni ngana zaki na Kinshasa na tango na komi fallait déjà tango ngana banako viser kitokutana fali na meki tokutana Kinshasa mais nga moko déjà na bano nzana nakutana fali wapi et tellement ce qu'on a banaka ou répéter mingi pas directeur di badiata ouais mobali na buduka na restaurant na bango na catalogue ce qu'on dit obeta musique bien orchestre da bien structuré vraiment nga na ko sala tout aigle balusana no elongisima ata la pesi nga bi problème ya alors na ko occasion ya koma na France ko koma nga na komi na France or que aigle be banaki déjà il dit badiata déjà banako tu as pression que on se comprend toutes les façons benga te tango edi ba deto benga ya bulaki ngana na kini so tanga benga ne no na bezeto solo la bon sur la place makilo nga bité naza bien abi ça la Kinshasa habité ne to solo boye na France abi o komi France bon OK aigle na si la pesi rapport ne pas na ana besoin non mais fallait azaki en plein studio nde ba yo tindela nga mutuka na yo koma na studio puisque nga za na Paris 20e na okoma na studio voilà na okutana na fali aigle zaki na studio bavandisi nga pe na salle d'attente olia ko esenga tolia aigle tanga bibi bokila lokondo ayambinga akotinga mbamo na bureau atuni wabindeni okomi ndeni na expliquer abi projet no ndeni na expliquer on se comprend il peut fallait tellement ibaka je vais pas akenda ti musique au pesa musique na biso no bon René toutes les façons au moins biso mbali biso tia mopepe toutes les façons to collaborer na nzembo ya DC7 au fallait mutalito tanga yo kabete DC7 donc pas nga to collaborer na ye to sanga ki ba travail seulement na Kinshasa la poteté c'est tout songa Kinshasa to zo ki Kinshasa to travailler na ye tango ici registré ici mais ayo futila nga soublier to zo ni mikili to ko ye mama va to longwa to saki déjà registrement nzembo na clip voilà kuna siko tukino bakisaka kuyema na kubakisa ba séance mususu wa clip netangi sini aigle pe auzwa mukano ya kubwaka po monde entier et c'est la nini zo c'est la tindingi zo c'est pas comme toi na mbo ti ba 15 à 20 ans vous saka wana d'autres daga DC7 ouais mais parlons de l'autre le producteur de cette œuvre on a eu ils ont oui. Les producteurs de cette œuvre, ils ont invité, ils ont fallu pour payer mon goût, ils ont en collaboration. Tu es en collaboration avec Aigle. Vous êtes en collaboration avec Aigle. Il faut tu es en collaboration avec Aigle. Bola mune verna. Nga mongo mnyana ebisa yake ifo na sala. Basi ifo. Nga mongo na mibo bakula na mwinzi kabasa na kontra papa. Puisque ce que n'a raté mission est Aigle modèle on fait parce que yimza ngai. Non comme ça ata yo ba opportunité wana. Arena
arena et puis so tali de qualité de mission na bon ya motema malamu neti fali et puis langa pena bon non mon akayi puisque ninga ok nanga na monisika moko fali a bloquer ngate talaka na niveau poto un peu fungolanga ba ko mutamemi ngati na kelo réclamer ba ebe na sansen na Paris fali pas mutasali omoni ngana album omoni même na DCC to beti pas des okota il peut pas les okota ezokota puisque tokenaki na eti na niveau ya France na ki afungoli nga compte makamu nyonso donc aligné nga ozo comprendre to beta donc 100% ya 50 ngapi na 50 donc na bandi yao mbongo ezokota na banque na part nanga donc chaque fin du mois na yo na emission mute na otoka olobe structure ngwane chaque fin du mois ça sert chaque donc esengaka selon ndenge album ekeli selon fanti album ok soki petit ekende na niveau ki disque d'or ezwa c'est que soki bapesi aigle yebaki aigle otikanga te bapesa te ipo aussi ouais merci restaurant chez Mère Rose parce que il y a pas de na suro na posa olia mais ba misa mite mamala mpe na Congo na biso na Afrika baze belete baze belete to to ma no début to na no to ke no mo mukimu na pesa mbote na restaurant o ba ya marabiso de to chez Mère Rose place yopolia ba na linga mayibo na mungala na linga mayibo na mbinzo to lega olia mo bio na esa na bio esa na franchement mushi wala bakabila to komiga na ex bonia ezala on a presque ce retour bara mais on dirait l'artiste fallait pour passer dans la mine bande kolaya parce que vous avez yo mo vous en a petit fallait pas on a quand cette structure wala ça quand même va pouvoir on fallait se n'oublie pas de nier aussi à la structure yo de nier aussi tous ces petits fallait nous ça voilà et biso nyonso to bandeko biso nyonso to bandeko mais pas fallait asala calendrier ça tout en attend nabi ki ndingi nga na ye nabi ki bandeko mususu pe ndingi ponga na fallait pété makanisi nza ngati nabi ki dala l'homme ba oyemba pe na ya mabezate ba on va faire donc alors le lot yo mo zo mo la musique on le lot to le balilo le numéro 1 la musique la bout rocha pour ba musicien ba ebele pour ba oteka pe na kotanga quelques missions ngana porte parole à mututé ngana lobela moto toujours collaborer na ye non je parle yo pe soki olingi otuna nga bongo yo kendo sa émission na bango ebisa bongo na folklore lelo artiste nini aza numéro 1 na musique ya bamon mais yo te nga linga ebimi palo nga pe émission na folklore lelo bato bayebi ke le number 1 o babeleli setikela biso eza bongo lelo sikoyo na ndenge ya Kinshasa ya biso Congo otuna nga na ndenge ya biso ba Congolais awa oyo ozotuna na niveau international te fali tokotia esiste na niveau local merci faut qu'on se le dise là il faut tous à la vérité merci faut totia sur le plan international parce que merci asala makambo oyo bato ebele mpe baomona soko olobi oyo ignore to po ya makambo pele ezosala wana obija voilà là ça marche pas merci naza besoin bajournaliste aboye po tosolaka likambo na esika ezali so toye okosaka après mais ezwa na otanga merci faut qu'on se dise lelo il est le nombre 1 tokoboya aza contrôler monde mais ce qu'on n'a pas fait à encore yo posa na kati za parmi non nga nde nga bana kobeta mbonda ya tamtam mabelelisa tika biso mbonda tobeti mpe na moma moko boye nde sikoyo aigle azwi nga atomboli nga nde sikoyo nakoma international de nde tosona o boye René akomi international po mindele bazobina DCC oyo nga nasali collaboration na aigle soki moto yembi na aza international yo poko zali international c'est ça donc moto neza simple okomi international mais toujours ni sur la question na nga parce que le number 1 tozana ba mission ba ebele mais pour placer artiste fali ko pawapi tokocha pere kantienne tokocha babegaz tokocha kofi tokocha lelo tokocha la peste vraiment les sous wera tokojibe bien tokocha bango na place nini et puis fali tokocha na place parce que lelo faut pas to bomba lelo ko to mona lelo yo beta so omoni mutuna nwana mutuna nwana nga penyandi na bandi awa il faut yebaki na kokumisa d'ailleurs kutu moto oyo déjà tosani featuring na ye boye oso comprendre nga
nde nauti libanda na mboka namoni ke azo contrôler Afrique mobimba même monde est-ce que vous comprenez mpona nga epuis mpe ya tembe te est-ce que vous comprenez balobaka na vie pesa ta na ta ozo comprendre esika moninga ali yo lingo betele maboko po lobi pe nza asala bi nyonso yo poko bon de place aigle ali na minute esenga biso tout betele maboko puisque aza moko ya mboka na biso asala fierté ya biso ozo comprendre de tozana droit ya kotindike lisusu akende liboso ozo comprendre voilà donc numéro 1 peut-être na minute ndenge na uti banda et puis si plan international c'est fallu pour pas aigle ande mo tamoli ba Londres ba Bruxelles ba Paris voilà miss zomo na mateo mais là c'est fallu pour c'est fallu très bien dit biso tu vas avoir pour la polémique zanga ba ramba mo to zomo mais là au betaki LCD c'est la première fois par amour peut dans ça le bon depuis na botama na koma na zone production na beta na grâce à la modèle wana ti nazaki invité na concert ya Fally Ipupa na Lyon parmi artistes oyo a sollicitaki bango ke bazala kuna ngapi nazaki na kati alors tant na ko matana niveau podium wana na beta te de namonaki yango déjà de oyo komi problème mais tellement nazaki artiste na signaki na kanisi oyo likaki kuna bo betaki maboko puisque soki nakutaka mabe ezala awa lingana nakutaka madusu mais nakuta déjà mokiliso betelanga maboko c'est que devant aigle na maboko na pesaki makambo. Merci, nous arrivons pratiquement aussi à la fin de cette émission. Mais ma projet d'avenir, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous on a aussi cette activité là, nous surtout la kermesse des alites, vous en avez besoin de studio, vous vendez là nous 207 pour ça là pardon. Nazaki na poto toyaki normalement na Fally awa il fallait tomber à stade de Martyrs puisque ngapi nazaki parmi artistes ya lignaki nazaki wana il fallait tomber à orchestre nanga alors toyokuta awa ba donner échanger l'été sa musala nango selon ba raison na bango biso tout vendre mais biso to ba artiste to fanda te toyepe mbala moko pona osala pe toyaki pour na uniquement to sa pe promotion ya déjà et 7 so to sisi promotion ya déjà 7 ngai naza un objectif ke ndenge nazawa na yepe kosala programme ya ngapi na kena ba misemikili pona ba date ko sala kale pona beta ba salle mususu na solliciter déjà à partir mi oui zelo mona calendrier zo bima te calendrier penye zo bima artiste nango oyebi ke oyebi ki ba bosaka nanga bientôt ko mona bango nyonso na miki na obeta na bango nzama pesa biso ka pembe mais siko awa sikoyo comme ba kermesse ezali faut se préserver ba imboka babi na DC7 yango de nazan déjà na Kinshasa awa no beta no na ba kermesse et puis to beta to pondingi na wa no beta na ba kermesse selon ba kermesse wa solliciter pour depuis na beti ka 32 et na beti dindule na beta na kermesse ya village ya Bralima na Kasavubu na Beni le visionnaire na Sisiala na beta isu na village ya Bralima na Chango voilà compte ya Bralima na compte ya Bralima matite caché matite pour ça que tu vas blaguer te kuna una menya ebolo on appelle la zone pega on a les notions il faut nous la poser solliciter les locaux est-ce que tu veux le moi caché na yo dans la au-delà de 10 to 5 au champion place te oko comparer tant aux en école primaire na université Minerva ya différent na longo siko na école primaire na comme siko na secondaire ba moko pe tarif pe ya Minerva pe mat même yo que l'écoute musique même dans la fête même dans mariage partout dans manifestation ce qui ko yibike artiste René Soso Pembe DC7 ya beta so respecter ka caché nanga na ko beta nanga ata olobi na vandi kana bana na piscine René Tiandule so respecter ka caché nanga respecter no beta no mi pour ya boulot nanga mais le si pour est-ce que you pose vous appelez un système il y a ndegolo aigle parce que ndegolo aigle et bakena no malembe yo ko comparer ngambala moko na qualité yo comparer yo tembe na minute so pe biso pe do mona yo ko komi pe tu vois mais le monde oh peut-être le tout le monde a fait son merci monde tout a aimé monde tout
Pas de problème, mais na communauté était parce que aigle pas comment on a bossé. On a fait comme une chance dans la première ya aigle. Nande makabeke na bossé nyose ya. Mais ce qu'on côté nzembo wana to solo la wana comme ba secrétaire. Ba secrétaire. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de date. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à un message? Ouais. Ouais, merci beaucoup. Nabi kina ndi nazaki na mikili, nakina camarade nanga, mutazaka ba masate. Et puis pe bana poto pe bazaki na besoin nanga. Mais tant que DC7 ebimi, normalement c'est nga kito songa boy na stade de Marty, des jours les ezaki les 11 na les 10 comme raté, nous avons tous ces petits ba imboka. Ba kermesse bito kuchawa, ba vacances, ba to bauti partout. Nous sommes beta ndule. Premier ni pe ya René bizape na ba relation mususu pe awa nga na tika kese nga pe ba sepela. Donc surtout si ba programme yawa calendrier nanga déjà ils bien organisé. Donc nazana ba koto so ina nina songa poto na ko annoncer date kana to sali ba émission boyé mikolo date boyé na songa poto. Mais la maloyo ko songa poto donc na osela aigle comme nazana maison ya production na ye na osela ba kalelinga ba date na poto. Voilà nazawana mena donc maboko ya ofungwama sikoyo bakokalenga badate na beta nzambe apesa biso kapema apesa biso mikolo bokoyeba na obeta kuna dans un orchestre nanga tokobeta bakana nanga toya na mbongo bazola nanga bata partout dans le monde bozela tolika biteko na poto ndire l'état aza te tokonyoma DC7 na poto ndire l'état aza te donc napesi bino ka bambote ebele télévision apesa ngonga donc insecte na bino to nzambe aza na bino nzambe mpe aza nanga tokomona ezala baministre bauta na mboka oye sombelaka mama mobondola gomeleke mpoli na mokili osombeli mama mungwa yo bakisi de savo bandeko ya maria mama na yesu azalaka mongala ebauta joseph papa maboko leaza wana baplan na biso donc wana kimabele elisi kwa mais programme dominical ndenge ozalaki liboso chez Frère National te ezaka bongo te mikolo oyo comme depuis nauti mikili à part naza na brasserie ya bradima naoservi bango naopréparé ka concert moko oyo naobeta na rontana ezala $100 donc bientôt dans fin ya semaine début ya semaine oyo tokota affiche nange ezobima epuis mpe aigle aza na goma azozonga de so abeyi azongi directeur ebi badiata baobimisa calendrier nanga de bientôt naza na rontana mais ezala $100 oyo na mobiliser ana mongo mpe bato tu bakolaka tu bakozala na bankana tu bakozala na bamasanga tu bazala concert moko kitoko. Merci biso tozala wana na parti pour booster toujours musique ya biso eke ça eba Ibrahim passe dans le pembe oyo apesi biso bacouleur ameli biso mwa likolo donc lelo tout le monde se retrouve. Je dis bien boîte tout na ba oyo oyo ebetaka ba R&B na ba boîte oyo ebetaka ba rumba na ba boîte oyo ngaka ebetaka boum boum donc tout le monde a se retrouvé DJ contre Temba Kong boîte oyo peut se retrouver de temps en temps et puis bengana oyo ke nasali mama na lisolo moko boye na bosani koyebisa yo omoni à part DC7 ya isusu na baplan mosusu eza na oyo aigle apesi nga chance donc ekomi siko kaka monga nde tobombarde DC7 non makambo nga noyebi biso d'ailleurs kutu napesi nano ndeko na ngai yaniki domo mwana jobo bambote ebele donc ayebi programme nanga en même temps mpe sikoyo tokomika omika DC7 ekenda biso boye so tokokika kote mosusu makelele pa tolase so tokika donc aigle apesi nga chance wana donc nde na concentré na ndenge moko kozala nide te tozokende bana ngola bazozelanga na bidja bazozelanga na jobu bazozelanga oui mais abidja première fois nakende te nakendaka nanga nakenda tosi tokenda na zakari bababaswe na 40 jours ya ndeko na biso amen bakayoko ouais voilà nasi nakenda bayebi nga bien donc tokendaka kuna merci c'était là je pense que ce nous a joyeux et dans la plateforme yo ni bongo pesa terre
napesaka numéro ya bureau bapesaka puisque eza neti adresse so beti déjà kaka système ya code ya Willy Musheni code ya mboka ozwa biso voilà 09 91 65 85 00 okozwa bureau mobimba osololi oyo esenga kosala la nzeto artiste DCC Pyrénées tokosola na biso obengi biso na code ya mboka otika ya Willy Musheni 09 91 65 85 00 numéro eza partout dans le monde okozwa biso. Merci, c'était là Ibrahim Abdi Ozaki face à un grand merci à toute l'équipe de Congo Mokili, tous ceux qui étaient derrière la caméra, tous ceux qui ont raté de l'émission européenne de temps en temps, tous ceux qui ont acheté de la partie, tous ceux qui ont Tatiana Bitono, alors mon Dieu pour la queen, pourquoi pas, un restaurant chez moi, au que cette émission on voit bien pour tous ceux qui bakala na biso na bosani prince na bosani lumba Jordi Sasala Suzy Elonga na bosani et puis lancer tina na ndilo moko samedi na ville na kermesse na en face à Kini 24 zaka bira biso André Kimbuta na ngabu na ngwana so kati so de muta 24 so de muta oui non ça va la presse oui na samedi à partir de 17h donc samedi tout se retrouve sur 24 donc si on a 24 Schengen à côté là, donc tout ça on a Mobimba. Et puis pour passer le programme de dimanche, c'est samedi là, dimanche on va un match na ba Warrior. Dimanche na ba Warrior. Ouais, à Kasavo, Kalam, Ngiringi. On va na Gombe na terrain à Gombe. À partir de 13h, voilà, à partir de 13h. Bah saute aussi si mettre na bane kanga bango ba ya babiso. Bane kanga wa. Ba bena biso ba kutu pende, Kongo wasa Manaka 3. Bonjour. Bango ba organiser na biki bazaka mika na ba matongo na ba place ba organiser. Ils aussi si match na ba Warrior, les bango ba yambi biso. To lie mo ntuka mo limondo mo mungusu mo njoko ezala. Kali ba mais to ko ça na raté le ministre d'État. Son excellence Guy Londo. Oui, watika pe bana ala na été. Bon, Madregi, on est comme un étudiant national. Attends, là, les choses, on a si sur prier, nous avons pas naïmi. Moi, je pense que vidéo est pas le ministre d'État qui l'a dit que il est là accordé la paix, moi, c'est naïndé, on a bien père nanga. T'as la naïbi sur la vie, son assez sur prier, son assez là pour prier, son a phasé. Maître Guillaume, Maître Guillaume. Avocat monnaie non congé. Ya on a dans ce point. Merci, allez. Retrouvons-nous sur Congo Mokili. Ici la porte-vous bien. Bye bye. La maison Hostelmac. Pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, baby shower et autres. La maison Hostelmac est là pour réaliser et personnaliser tous vos gâteaux selon vos thèmes et vos envies. La maison Hostelmac, située en région parisienne, mais se déplace partout en France, en Europe ou en Afrique pour vous apporter son savoir-faire. Réservez dès à présent vos dates, car les places sont très limitées. Contactez la maison Hostelmac au numéro affiché ou sur Instagram, Hostelmac ou Facebook, Olivier Moukoko. Hostelmac, c'est le goût avant tout. Votre pâtisserie Hostelmac, Olivier Moukoko.